Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Opera somirago paie. Opera somirago na minha vida. Tu me deixa, o pai, eu. Ah, Salvador, eu. Tô perdida, tu me deixa, Opera tomirago, sofrimento de imagem. Deixa ela entrar, ai, ué. Deixa ela entrar, ué. Não choro mais na tua vida, Deixa o Pai entrar, Deixa Jesus entrar, ai, ué. Opera teu milagre na minha vida, Opera teu milagre, Jesus, Ata bobo ingana tatora, michopo ya libu mweza kotuneo. Posa ya kuembe matina motema mokeli na nguya. Moto maele kutu ebele sava ayebi namba suka moto na etseo. Moto ayebi namba suka moto mokeli Opesa pema ozuye wapi Sava pesa kana pema teo. Asuki sebele ya mayele ya Nonga ya suka moto zana Azoye bayango teo. Mokeli sekene ya pema eza epa ya ekela munangu ya mokeli sekene ya pema eza pa ya maître suprême Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous sommes global PM Express. On bus toujours artiste, Oyo, nous avons toujours battu bazar à l'idée sur le Patrick Malouavengi. À air d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, Edino image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là bas poussa, Global Express, avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France,
pour nous recevoir des gens à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les gens qui ont des colis, nous avons fret par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien ou tout dans l'avion. Nous avons un petit colis, un colis express, où il a des jours. Et ceux qui ont un service funéraire, au cas où il y a un problème de décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, pour saluer ma sur la kin, la dengue, il y a biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'akin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, aux huiles l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses. Voilà, chers amis, sur Adi Loba TV, Adi Loba dans votre émission. Ah, Sœur Marissa, oh là là, Kinanga, mon Dieu. Nous commençons cette année avec d'abord de louanges. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi Adi Loba, Tobandi, ba émission na bisuka pour na rekomisa Nzambe. La sœur Marissa, Kinanga, pour na bato baebi baebi. Oazo qui est le 3e studio naï. Parce que l'album na liboso, nazo ba isusu, écoute Gibiso et pas Passer à Francis. Et pas passer à Francis. Album na liboso est comme nango. Sala Bikam. 2e album naïe, Sans toi. Sans toi, on peut tout maman Marie Missam. Ça dit que nga chaque fois tout naïe, les aka événement. Les sikoto kuta naïe, ils allaient la première émission à Diloba. Le collège à la maman Kamé Nzoto, tout kutani. Vraiment, je te dis, bonne année. Bonne année, papa. Meilleur vœu. Meilleur vœu, papa a dit. Mais tu sais, à chaque fois que tu chantes avant ton côté d'un album, à chaque fois que tu chantes, on a l'impression que tu pleures. Et puis à chaque fois que tu chantes, tu fais pleurer les gens. Et ça a blessé mon koboui. Aux ana patient parce que aux ana on a ça le quoi attend zumba. Ou peut ça va pour ça ou là c'est quoi le problème? Les arani. Bon. Au moins ni koyemba baloba ba musicien mingi balela fa na loyembo. Oui bien, au moins il va blesser on sous ceci la raté la vie hein. Ba blesser on sous na koloba ba parents ba beaucoup la bisope bien. Nous ça ba ayibe mukolo lela maman to papa. Et ça ba na sous au monde avant il en coucou a jamais perfection ba parents. A joie moté, Seigneur a sala grâce, a coli et ça peut la misu ba faire sur ba parents. Et ça ba bilo muso mona maman passe là qui au moins lui wa mo et le brisque et a maman pour maman na kufa belate. Il y a un accident. Il y a un accident. À quel voyage? Il y a un accident. 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 Il y a tu avais quel âge? Tant que avec l'engue, l'homme sous au commissaire, ça va l'homme sur la basikile ou ça dans ce thème. Quand abimisika wana na okaliwa maman nangai et cela ngai en plus si herbazo tout na bateau maman oyo azana mutute maman o azana to mona maman oyo azana mutute herba kundi batu nyonso bazui balinga basengisa bango nyonso du commerce c'est ce qui na le chef mboka na tuni bango ti batu musu bazaki ba camarade pe musu bazaki walo bayeba ki on a biso kufi ezana batu musu ba ko wanga no même na solo air de josa uzano bobo solo la bozaki pe na mutuka bien ke ko kufa zo banga charge à solo ya bibembe na ba memango au mona asali neni après bande musu bazongi bake Angola après ya kilo ba azo lela pe nande ko le pasa ki na kati ya suko wa pe bemba ya bochango na morgue. Oh, tout le monde déjà bakundi. Bayana nga babatu so batumbu ki po ni bokundi ngo po ni bosali boye et a coupé ça moi makelele na dibota après simane bazongi ba grand frère bakei du coup ça bika bon ça kinde kuna ça ki a bon point na lobi na été to ngai tsuki to mona to ba morgue za la ba che ba ko ribe to ça sous double dépense bazu ba miku ba timoli
moni bati moni ba miku puisque moto aboti bana na ye akokunda na modèle c'est-à-dire eza biloko moko linga koloba on télé l'émission liboso nga leki na lopianka na lobangote eza po papa na ngai akufi na mondaki ebembe na ye na moni c'est-à-dire au moni na cercueil papa akufi ke mama au moins même à tabac donc on va coco na yo sana et ça m'a bon ôté la pas maman ba blessure on a moya ka temps en temps mon mbali boso na émission na le kaka na nduma ôté et bon maman kana lobi moi mke wana et ça capacité ceux qui makansi wana ye mono biso ngakachamo ni to mona muna mutazana histoire na e ozo mona muto zo kwa mvie e kazana lo mwa vanda na kwa lela ka ozo ko yebate Voilà pourquoi parce que je me posais toujours des questions. À chaque fois que tu chantes, on a l'impression qu'à la limite on a collé là. À la limite on a et puis quand tu chantes, tu fais pleurer les gens. Voilà, je pense que les lots, Bandé Kobo Limbi, c'est un peu ce qui est touché Bino, mais on ne s'attendait pas. Mais elle a dit, elle a parlé avec son cœur. Alors, Marissa, Yebisa Bisso, troisième album au Kenabiso, bon, et un bandit mobile, ils ont un kati, au peu bat bandit mobile, bah, c'est un pangango. Côté la yo, non, je vais pas extrait, Rabi côté la donne, côté la mon roi, bunde la ina longa, Rabi bunde la ina longa, bunde la ina longa, nazana moto mosusute, oye côté la yo, nazana moto mosusute, baboti bakenda lilita yole la yengoe, yeah. Alléluia ngoe benga yawe na bala yame akota makambo na yo ya oye lisa kayo oye sinisa yo mayele benga bengela balongi ye benga nyama ne tumba benga kosina yuda ye benga yawe na bala yame akota makambo na yo ezali na bisika musu na église ba benga sara na ba conseil musu ya mona zora mo be wana Bat bayo kaka nanzi momi bat ba demandare za ba mindele pe kuna ba bandemo mama mia mame wawe yeah rabienga yeah amore please offre des pailles de maille offre des pailles de maille souffre mais toi rabie souffre mais toi ouais souffre mais toi ouais souffre mais tu ya kifunda na ngai na mokongo na nyakango la ngoye pasi ya bomo ibonga ye na nyakango la ngoye Yesu kangola mama mia moreo mama mia mambeo Maman mia ngoya. Mais tu sais, si ça dépendait que de moi, on aurait dit mais par contre, il faut retourner à la question. Alors, l'album Mango, au Sali, il y a combien de chansons? Il y en a 10. Toi qui as 14, tu as 10. Toi, tu en as 10. Toi, tu as 10. Tu as 4. Tu as 10 ans. Oh, tu as déjà titre comment l'album? Bon, comme l'album est Kalaté, il y a tout bon banano. Après, tu as binissant. Mais tu as fait un peu de temps. Oui, tu as même en 2021, Covid, c'est un mot, tu as le besoin de travailler. Et ça, c'est plus qu'il y a la maladie. Bon, c'est le robot, il est freiné. Bon, c'est le robot, il est freiné. En plus, c'est ma passe. Bazo vivre, toujours forcé. Que moutounion so, azo tambola, azo yebate a kozwa maladie toi kosa ni on a balingami. Toza son attaque au perdre té. Biso nous ne toza boy, nous sommes mon apparence donc oza kuku, ozo fama costo na molimo ozo linga comme ko na molingami.
Tout ça bon moi na biso to pesa on ma pas Messi. Tout ça ba black té. Ko pesa bon moi pas Messi na bon moi ya mutu eza po ozala correct. Oko chanyo no mangombe belé. Que so za correct té na misu ya batu pe na Nzambe. Biso to rappela batu les passés. Tout ce qui a les passé en Nzambe que les présents à mutu so rabi lelo kaka o même bi les premiers seront les dernières. Lelo ka mutabi ngana yambi nga Messi Nzamba oya pana. Puisque na moment oyo to yebite Armageddon ezoya, ba principe biblique ezoko kisama, bolingo na mabote yate na ba camarades na makambo ebele, même na ba politique makambo mo ezate yango to ya et pas Messi. Maman sœur na biso Marissa. Lelo na mungo muzana ngo na tamo zana ngo to ki na troisième album na biso. Est-ce que ba kulutu na yo, c'est-à-dire ba kulutu na mbula, ba kulutu na musique, bambiaka na yo. Je parle de Congo Kinshasa, de Congo Brazzaville et de l'Angola parce que tout ça le grand Congo on va dire, le Congo, le royaume Congo. Tu as senti que bandi makayo tant d'accord la main avant yo lukabango et bon barrière avec non en tout cas Marissa yembananga na c'est pas bleu au salaka. Est-ce que pesa rope le boko pesa rope makasi en plus nga na lobaka na za na ngulu moko ya makasi na comprendre raté ba musicien presque même l'album dans ya OMI balé mutu format soutien frère Clovis Nzamba Pambolaye frère Clovis bayaki frère René Lokwa Mbutaka Moka ya Thomas Lokofe sœur Marie nanzi monanga libala na ibutera na ndeko saba misani mususu moi aye vraiment habité les ans esika boy à part bango ba tebele même maminzu na des albums maminzu pas avocat c'est-à-dire eza batu baloba ba misé to linga la biso to linga na mutako mona apparence no so za musana yo oyebisi mutu pas teli batana ye oya mote na kopoke na sunga moninga en tout cas ngapa na nga na album na nga batu bayoka ba voix na bango nyoso baza bacha. Est-ce qu'aujourd'hui on peut poser cette question? Bah musicien, bah chanteur, bah tout bah évidemment, bah nzé monanzambe, bah congolais, na Kinshasa, na bateau Angola. Est-ce que ils ont la rivalité? Est-ce qu'ils ont la coterie que non bah Angola, bandi maraba musicien Kimite, bien bah Congo Kinshasa, bandi bah musicien Angola te non biso to leki bango. Bango bazana mutute biso leki bango. Est-ce que omoni ponanga ba biso nyonso tozaka corps du Christ. C'est-à-dire na biso a chrétien za la vraiment. Mutu leki biso ezaka Messi, ye mokolo vraiment. Puisque biso nyonso de tozawa neza ba misien chrétien ni soki ya balda, ni soki ya wapi. Oh soki na Sinampour, biso tout aux accords du Christ. C'est-à-dire eloko mote za orgueil on a leki mutu a leki mutu. Marissa. Na yo ngana na mona ngote pena na yo kate. Na kuki kokota makambo na te question na kokote. Kokota ponga na lobi. Marissa, ngana sala ba émission na batu nyonso tout wana. Enfin en tout cas la plupart ba congolais na ya Kinshasa balobake batangola balingaka biso te parce que biso toyembaka bien mais tozana pas malard batangola balobi ke non naza pe batabambule bele ba vidéo ezana bango bayembaka bazana malard te. Bon mon papa omoni o wana aloba bongo aza payen bato baloba bo ba payen puisque mutu aleki erozo yemba ba musique musique eza nzambe fandi mango na mbeka naye yango na ndemteleki matériel ou ba sentiment plaisir ya lulenge ya mutu o ya moni Angola ni Congo puisque Congo na Angola to eloko moko biso to ba chrétien to aka na mobali moko avec na trompe de l'Éternel aota la Marie ça sali bien fula na sali bien yangwana o wana so moni musicien aza musicien païen chrétien puisque pour moi on est comme déjà misumu il y a déjà puisque il y a déjà les soum n'attend bi besoin que ça orgueil eza na biso ba na nzambe orgueil vraiment na ebite so bibeni c'est plutôt au somme to ba Angola ana mbongo ndone comme so ba matière matériel autotique on a mokili eza tout est vanité lo monte to kenango biso to kena kunda to ke ndeti ba millionnaire so razu corona pe mesuyer atali mituka tikiango yango na lobati
biloko wana nyonso emema su bato na kotala kolinga su nzambe koleka soki bato ba musicien na balobaka bongo c'est que ye aza na ye mpo na nga na kobenga musicien païen chrétien po eza mpe na musicien baza païen chrétienne baa na basentiment nzoto moto ezobimisa ye makalobana ke soki biso toyembela nzambe mpo lobi tokota lola c'est-à-dire tokota lola toyembaka te nga nayebi te mpo nga nde naabona mabe na nga okova na nga mpo sepe na nga te obi ase aza na caractère mo mabe kasi ta mosu na nga na kuku okomona ta mosu na beti o libaku ere na okende na nga na prière nasengi bolimbisi nasengi boyo nzambe alimbisanga c'est-à-dire païen taloba bon biso nyonso séparation ezate toaba na nzambe toaka na mutu moko ongana na yoka na ngango te moyen na komata mama olobaki okota makambo te mais sembolaka nayebi ke Kevin Mboma Keva pesanga torta ebi edi edi kasomo to bakse souvent na bon toujours edi kasomo edi no image sala analyse moko okena église ou pasteur aza identifié confirmé que aza angolais au mona mingi ba congolais bazate pe mutayemba mingi aza pe kaka kota angola okepe côté yo lobi yo ebaka mongolais okepe côté ya Congo otala pasteur identifié toyebi ke pasteur aza congolais ba chantre mingi basali tena de titre au mona kaka congolais sikoyo bon yo le bito lo makambo ngote te pona surtout mo lo ba no ngo sa polémique pardon to bandi ane kitoko na janvier papa a dit wana to surtout les occasions te ya bango sala mabubu te so te tes occasions to te ya bango so ba ngani tinga na mona ngote ke so mtasala ngo fatika puisque toko to aba na nzambe photos za bomoko nzamba linga séparation te nzamba tala ka congolais tangoleta tala ka te mutabaza yi mutu ya mboka ni non nzamba zo tala biso no to kaeka imba biso no ndenge moko c'est-à-dire amba biso mutu mtu selon caractère na ndenga banga ka indi papisa kai yango biso to o deto ndeti nga be business na kendanga na mona na ngote na ko lo balika mote ya masonge na misanzambe po zo ka biso ndeto vandi na mona mote Sœur Marissa naebiki au misala na ngaka ndengona d'abord c'est on peut pas appeler ma petite sœur mais c'est une petite sœur d'orchestre que j'aime beaucoup de fois na Tunisia également. Sœur Marissa, tu penses que pour naba large étendue bayokayo il faut yemba na portugais ou bien il faut yemba na lingala banzembo na sisi na mutongolo ah nzambe ngai baté vraiment mais non na si même pas pour plateau de la moto kanga na minga nalobi sœur na biso Marissa Kinanga yebisanga banzembo no mingi yebani bien ba consommateur mingi banzembo no quand tu chantes en portugais ou bien quand tu chantes en lingala. Bon omoni ya bandaka bo omoni non le bano te pour banzembo mingi de to yemba ya lingala bati ba consommer ya portugais pe bati ba consommer za muto azo ka langue ayo ka langue ne oyo a ko consommer ndeti mo de to za ko beta na ba nini ya ba allemand ezalaka ndeti ya public boso yembi nzeo moko boneti mama mi amundela azokende mbala moko na rythme naza pe na nani ana concert on peut aller awa to ko ben extrait na mo celui de l'image arrondiment oui ouais wana sikoyo azolanda rythme ozomona mundela landa aneka rythme kaendeza boyo oya yoka lingala ayoka linga puisque bato bayoka pe poursuit ba na posa bayoka mélodie pour bato bayoka message pour mutu so ko so pe par na et lobela interpréter pour mutu yoka ni lingala te ayoka portugais ka portugais ayoka lingala te soko ayoka ni po ayoka ka ona langi na ya lokwa mutu mutu suki ya mboka nini ya Nigeria alobaka anglais faut mbaka na anglais pour pas comprendre pour adoration et que mokili mobimba les au monde allait ba adoration ba ni ba ser ming ou ba yemba ndeti na Nigeria bazo cartonner même tina kin den tita la vie so much biloko wana nyonso ezali ba comment yemba même ne bidis na biso. Chers amis, nous allons marquer une pause, nous allons revenir. Vous êtes encore branchés sur Adi Loba TV. Ne quitte pas, restez là. Tu as fait le bon choix de rester avec nous ici, de regarder ça. Avec nous, la sœur Marissa. On est bien, on est ensemble. À toutes.
Voilà, encore avec nous, avec notre sœur Marissa Kinanga. Quand j'entends le nom de Kinanga, je pense à Deblé Kinanga depuis le Canada. Tu viens de perdre, nous venons de perdre des FAO à Benabiso. Zamba Pesaï Kimia. Alors, sœur Marissa, Nazagina Lamine Awa Mosakoli. Nazagina Patrick Massidi Banoye Bate, Oza Oyembara côté nini, na orchestre nini, pour l'accoutrement, na babia accoutrement, na on la musique. Est-ce que parce que bino accoutrement on a des jours où ils appellent na kati accord à Bonzambe. Oh, est-ce que les aboyés pour cause propre. Na bijoux, na montre, na bague, ils qui vont na sac, na combien non. Eza ngane na boye yoka na linga bilele bilele linga bilamba kaka de biso nyonso bodu na boko sala makamba. Papa di webi na bilukeli makambo émission oyo ko ya surprise nga wuti na église na ene studio na wuti église ne na unongo église na bonne semence bosra na ena ngai et to est-ce qu'on y a un restaurant to ko na restaurant ce studio ezalaka to kuta mpe na mbiaka oyo asala musala kitoko habité ya to mbiaka vraiment il faut ça musala bien à la ville en sœur Marissa to ko taper na j'ai émission to ko tie émission na préparer ki na lamba to soki na lata soki batu ba mona ngai na boy na ngaba ngi basi na ba lo ba le côté na uti église ma sœur le dimanche de l'autre ya les nefs bato ota na tika nde munoza lataka kasi na nati jipi na ngamulai eloko moka mabe oyo eza wa te te bijou pesa na mabe za montre na ngapona tela eloko mo oyo soki ya danger za wa te na grave te puisque bilo nyonso euta epa ya Messi mon pesi na biso. Alors on va revenir sur notre album. Est-ce que tu as un producteur parce que Bineux Alaka qui non copain na omo boye mobali na omo ko boye azo produire bien yo moko beti kayu na yo okangisi mbongo aussi produire. Est-ce que pour cet album tu as un producteur? Est-ce que muto vraiment yemela nzamba keza copain kaka saeli mo copain lelo so meki ga yemoka o publier kuna na internet bo produire yo so boy à l'afficher yo na éviter so na ba qualité pe bizaka bon na éviter ngana na producteur na ngai frère Isaac Mabaka yewana ekina santwa to continuer sur album pour bien wana balinga mina ko loba mobala libala na biso za ka jalo alinga ka mutaza na moko azana kopenti kopa la raté pa bana mobala za jalo mobala libala Yesu Kristo akeli mobala musuni kuto ko bomo akoboma yo mobala musuni kaya elimo akoboma ote akolingona mabena ngani na zabu kaya mobala musuni soka jona défaut et sili surtout biso ba bise chrétien biso même to fa na ina ndako kasi zane kaka so ka mu muso mona diable pa côté lié allez masasi internet. OK, tous en producteur comme on est lobby frère Isaac Mabaka. Frère Isaac Mabaka. Vous en a contrat ou bien Isaac Malobo? Si, Isaac comme il doit ça na contrat sur pour Christine botiki wana bosuki wana ka ndi nzamba okumba biso ndi pa ma biso. OK. Sikoyo neti biso neti bana mbale neti di image yo lobi mobala libala. Siko so di image avec mobala libala na ngeza Yesu. Tuzoe to kantsene ngini. Mobala lobake mobala libala na ngeza Yesu. Oui, biso de ça normal. Ngaza mobali. Oh, papa dit, voilà ce que je suis dans une mission, tu es là, verser, dans les studios, ingénieur de son, dans les studios. Alors, est-ce que tu penses que depuis tous ces temps, tu fais, là, tu as le troisième album, tu penses que tu atteins quand même le but, tu te retrouves financièrement Bon, Moussala Nzambe, elle a évité, bon, et puis ça rappelle la relation. Nzamba ko pambolo a tous os gens ta ko pambona ba relation ebele ezala mususu o kotite na ba wenjine to kota ka o mona mutu mususu abino ko sombelo ko te na o sombelo o mona mutu mususu sœur Marissa na mona kilo na YouTube yaka o mosomba kwanga tanga na o sombelo ozomona okoke na frontière mobo na Italie na zalaki na keso mobilo o te ka msomo na ke Turquie o mwa tamso ke Chine mutu mobo andimi amonyo na basaki no memeli yo
ah ser ne zana yaka musu te na yo biska ba kanga ba carton na roya musu te ser yaka zwe loko boy c'est-à-dire eza toujours na ba cadeau frère na ba o musu atinde nga ba cadeau na ba bona ni awa eza ba musu ba ki kombo musu pe na kokotanga kombo pe monsieur ke belé duto frère papa frère moi mona kaka banje mona ngele kaka na YouTube awa asepelaka na ngwa bina certi belanga CD na tindele CD après na mona kana ba bona ni boye atinde nga mboke ko zambona mon écran c'est-à-dire eza na bilo musu mona ovandi kun mutape so 50 euros na peso 50 au mona hotelika ozita musu moi 300 mo 500 o setanda kino na ngote ozomona eza bilo eza kana ba opportunité belle ndeti mwana ye Paris musu ati ma voiture na Angers au mona ye otiko ne studio aselilo ba sacrifice mo mwana mona ko mo papa ozo auto mon ah ko ni baba sacrifice ça bon Seigneur apesa reste mo ozo lela mutu pe apporter au ka aide po ni na musala auto sala au côté mana garde mutu ayebote noir au côté les mandats na bagarre na biso au côté mana garde mufa yebote ndeti bo to ko makutu ko banga même na ba amitié ozomona po biso pe lelo ba mise chrétienne o le ba comme na ba problème za ba entourage approche na ba ceinture nyonso to zara na bango yo eboza na mutu njo kozana ba filtrer na kati bango ba bimisaka makambu bazo memango na ba internet ozomona skonde tinga boy na koma siko ko méfier nzamba limbisi bato be balimbisa ngai na komo le papa nzai mutu akobenga nga pona kuswana oto akobenga nga pona mabena ba nzambe prière na ngai so sabi abenga ngati azana lourdeur abenga ngati en plus bato aussi marisa numéro no to zara na to o changer ma numéro zara pe na numéro te pona nini ko banga ozo vivre na to komo to a to frustration na l'est dois angst na angst ko angst mitloite ya ozomona ba mite muninga mususu erto ayeba ki o maboite mona ayeba ko malo fundu akoma lo fundu fo zona téléphone eza passe nzo keza na repas eza bon te po nazo yeba teta musu yo za no bien mutu mo yego filtre wa linganga te azana na camarade yo Sophie photo landela Sophie wana batunye makamnanga ali ayepa musu pa ko pembo ndeti mutu mo abenga si tu mo akaka pe na Paris abando luka numéro nanga pesi mbongo apesi mutu wana mbongo apesi mbongo awana bana futa ki mbongo frère nga bengi nga bitela na futa ki mbongo na émission mo bopo apesa nga numéro na yo na lukio fonga Facebook vraiment na zana makama na lukio na ziote neti mutu abonga futi mbongo pona numéro azapi ka papa futa mbongo pe pa camarade nanga po asomba mal makam nanga. Alors maman toujours clôturer émission na biso mais ezali musala bino musala Toti beaucoup ça maman na biso pe son nom maman Ndeke Tete likanissimo pour na maman Junga Ndeke Tete. Bon normalement ngapini na yeki à Paris et concert le journal Louange ngoz à samedi mais tout ça me vidéo ba bilamba tout ça pour na ko sa action de grâce retourne dans Nzambe ndenga zu mosali na ye azongi escapation sur okende. Maman nazaki kulutu muka makasi abande kubanga Nzambe kozana bayaya bongo bayaya bongo vraiment ya kozala exemplaire même exemplaire na mutu azoye belanza muzota na ba biema na ye façon na ye femme de prière azali femme de prière maman zugandi que en tout cas na bande kosepela na façon na humble pe façon na ndenga zalelaka nandinga persévérer ti le na musala nkolo. En tout cas, on va aussi bien. Maman, akira kiaza. Oh libala bolingo na Nzambe. Oh libala ya boye, esengo na likolo. Oh libala utaki na Nzambe o libala ya boye esengo na likolo yango extrait wana nze mwana no linga ngo tellement mingi azwe mandi mwana biso ba inspiration biso pona libala biso pe tozaki bilenge ngana yebi nazaki melenge nze mwana to ke mso sabi ba fille d'honneur na banzembo wana ya maman Zunga Ndeke ya libala batu be babala nango. Alors, on a corps na bino ya musique beaucoup physique maman Junga Ndeke
TTT, beaucoup fils moko na kati ya corps na bino la musique, l'artiste général d'effort, ya fanfan général d'effort. Le canissement pour la général d'effort. Bon, on a beaucoup souhaité kaka ba musicien nyonso. On a présenté mes condoléances nangai na famille na ye, bandeko na ye, maman na ye, ba lingami na ye nyonso. Po azaki ya moko pe humble nazoka ba témoignage pa ya batu nyonso ya kitoko kaka. Azali pe muta polémique te, na tika komona na yo ka to pa batu polémique am ta polémique te. Azali mapo ya moko malamu. Malamu foma pe musu mutakope okata motema ta musu pe akanisi nzambe ya kopo babi les premières seront les dernières. Tam suna ngunga suka pe to yebite. Obita musu 3 jours boye muzabite na mo sape relation na nzambe. Pona ndenga zalaka ki mutadi memi ya vraiment. Mutu ya calme asala ka musique na kipaka na yeba tout makamba batuti. Nzembo ne moko te en tout cas na koyeba nzembo na bosa na bina o ne babeta na nzembo ne manisi koyeba na yebi vomate. Et ton nom on arrête toi qui bilingue dans la télévision, bah tu vas au bin, tout ça gravons la mémoire. Pour tout à l'heure, Patrick Massi d'abandon tout dans ce manœuvre, Patrick Massi d'abandon tout dans ce côté. Il y a un bijou, on a t'es Caroline. Il y a dit on le logo na boli kamuni na ngona so bonne année. Il y a dit boming. Chers amis, nous allons continuer notre émission. Je pense que comme j'ai toujours l'habitude de dire ce Bosso Simana Bisonde Bilombe. Et dit non, image pas d'Asanga Congo. Patrick Massi, Nalobina Yo, Genda, Yves, on est ensemble. Maman, bonne année, Kassi. Yenge la bisoto clôture émission. Bonne année. Bonne année, bonne année, souhaiter Vanné. Après, tout ce qui s'appelle Nakoyemba quand même. Et ça, il en tout cas, la pessi mbote ya balingami belé. On a pessi mbote Gilles Penge. Kennedy Mboma na pesi mbote na yagi na Tchèque na pesi su mbote na Rachel na Belgique na pesi mbote na ngai ebele na ya na ngai mami na Turquie Bertha Philippe na mobile na Nzuzi na pesi mbote na ngai na ba sœur ebele oyo baza vraiment ba proche. Sœur Nathalie, sœur Nangai Mami Bami Balé, na pesi susu mbote Nangai, na condoléances na papa na biso, oazo kamba biso, vraiment na ba prière, ya makasi boye, ya ba armée de bidi, na vie de guerre, papa na biso Charles, a outo koufe la moi parent na ye, en tout cas, mes condoléances na libota na ye mobimba, Nzamba eba kozala na bango. Makonda na Bena ana na Lengos na pesi bino ba mbote ebele eza na balinga mebe balobaka ayo baka musique nzambe ezalaka batu nyonso te na mokili o bando bolobaka bakombo batu non papa na ngazi kimbulu o na pesi ba mbote après o boyoki kombo te to kokomisa ngote tozala loba tosala émission ya kopesa ba dédicace ebele eza ebe bandeko balinga mpe nyonso oyo ya Stuttgart o balinga sœur Marissa na o balinga sœur Marissa te na pesi bino ba bonne année pe na pesi ba bonne année na batu pele o ba porter ma ba aide na bango de na zabwe ba bloquer nga na Monigram ba bloquer nga na nini o soki na Wester Monigram na ke mukolo na ke o retirer mo watindela kinga ba bina nga madame isinde na bona tike Canaria nazasko neza boye ba kombo déjà ozomona tala seigneur ndinga sala kana mtavandi na nkukwa iboka bila sœur Marsa Diero bongo bana bitike to tika bango wapi soko zwi Diero musu na Paris na umona kuti ba ola libanda omela ka café esika ola lezate mutabunga ta 20 € so pesi na oba pesi nzamba lola pambola biso balinga mitokoba ko ne ezo trapper to bongisa ba relation na biso na Nzambe na baninga na kochola ko critiquer ko tonga ko yina ko tambwa na vie kobo ya ko yiba lokuta ko kosa ba mensonge lo mo eza dignité na biso na Nzambe eza mabe na église que to kiyika piko na makambo ya royaume. Merci beaucoup. Si vraiment tu peux me faire plaisir, to clôturer Nzembo ou Maman Koyemba. Moi déjà d'ores déjà le célèbre a dit le beau comme un dieu. Je vous aime beaucoup et c'est branché. Ngai na langwe ne masia
yo olangwa ndenani alokota ngai nagolokota basali tirage sang pona ngai nabika balapide mokeli na ngai yo bamelisi vinaigre ngai pona bika Yalengi ya yeselengi na ngayo ye bolingo ya ye bolingo na ngaya ye bolingo habie ya ngabo moye ya bolingo ya bolingo ya iswa ya isu muna lulendo lokulo muna lomba ngaya ngotoke beta mune Voilà, moi et Tobine. Ya, bona nye. Ya, isu. Muna lulendo lwankule, muna lombanga. Muna lulendo lwankule, muna lombanga. Incosta. Vamos embora. Dança, mana bota ngala mona obila de. Au revoir, bonne année. Vamos embora.